Baku sound record. Hey! Assigne ma belle! Skelette team make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Ah! Yo se me touche na gare yo nigi yo wangana! Yo se me touche na gare yo nigi yo wangana! Ngai wana nazali kobelela moto te azali te koyanola ngai okozela se mokolo nakowa oya kolakisa nde misolo lisumu ezali kowapi bandeko soki bosalisi ntango naza vivant okozela se mokolo nakokachwa oya kolakisa ya bino bozwi bandeko nyonso bokosala nsima liwa na nga nakoyeba rien wana molimo na ngai esi ezongi epa mokili na nga emonu vivant ekosala bien mabe ezali wapi bambangi ya pesa soko bolakisi ngai koloba misi bokozela se mokolo yango oya koloba bilobaloba na meta lopitalo ata asipilini oyo ya pamba emonani te kasi mokolo ya liwa ekomi nde ya concurrence mawa lokuta ya mondo ekotombolaka moto nde mabeka bokoakanisani liwa ezali seko ya bamola kabaka na droite na gauche emona te tika kobekaka ndekango soki osalisi nde moto ozali nde kolonani lisumu te soko osalisi nga lelo ozala te mokolo nakowa maso ya kosalani nakoyeba na ngai te bambongo nyonso ezaki wapi kala wana ekobima kaka ntango kopanza matanga emono viva mokili makalamba emono viva nzambe alingi salisa ngai etango nazali na bomoi kozela te nakufa bongo ya kokunda ngai wana ngai na sanduku nakoyeba na ngai ye emonu viva emonu viva mokili makalamba emonu viva nzambe alingi ata mokundi ngai pembeni ya mapata nakoyeba na ngai ye ata na sanduku ya wolo mpe palata ngai kututina kwani salisa ngai etango nazali kopema
pambe monani te kasi mokolo ya liwa ekomi nde ya concurrence. Lokuta ya bongo kabaka na droite na gauche emonate tika kobekaka ndete mwana soki osalisi nde moto ozali ndekola nani lisumu te soko osalisika lelo ozala te mokola ndekola akoyeba na ngai te bambongo nyonso ezali wapi kala wana ekobima kaka ntango akopanza matanga salisa ngai ntango nazali na bomoi kozela te nakufa bongo ya kokuta ngai wana ngai na sanduku nakoyeba na ngai te emoni viva ata mokundi ngai pembeni ya mapata nakoyeba na ngai ata na sanduku ya olo mpe palata ngai kututina kwani salisa ngai ekongo nazali kopema ekosala ngai bien suna ngai ekongo nazali kopema okozwa litomba epai ya nzakomba milato ya talo mituka milongo ya sombo nakoyeba na ngai emonu viva nzambe alingi emonu viva mokili makalama emonu viva nzambe ngai wana nazali kobelela moto te azali ndeko ya nola ngai okozela se mokolo nakowa oya kolakisa nde misolo lisumu ezali kobakibandeko soki bosalisi ntango naza vivo okozela se mokolo nakobanza oya kolakisa bandeko nyonso bokosala nsima liwanga nakoyeba rien wana molimo na ngai sesokopa mokimonga mabe ezali bibambanya visa soko bolakisi ngai koloba misi okozela se mokolo yango oya koloba bilobaloba na meta lopitalo ata asipilini oyo ya pambe monani te kasi mokolo ya liwa ekomi nde ya concurrence. Lokuta ya bongo ekotombolaka moto nde mapeka bongo akalisaki liwa ezali seko ya bamona kabaka na droite na gauche emonate tika kobekaka ndetema soki osalisi nde moto ozali ndekolo nani lisumu te soko osalisika lelo kozela te mokolo nakowa masoyo kosalani nakoyeba na ngai te bambongo nyonso ezaki wami kala wana
bongo ya kokunda ngai wana ngai na sanduku nakoyeba na ngai emonu viva emonu viva mokili makalama emonu viva nzambe alingi bongo ata mokundi ngai pembeni ya mapata nakoyeba na ngai ata na sanduku ya wolo mpe palata ngai kututi na kwani wowo salisa ngai etango nazali kopema ekosala ngai bien suna ngai etango nazali kopema ekozwa litomba epai ya nzakoma mokili makalama nzambe alingi bongo milato ya talo mituka milongo ya sombo nakoyeba na ngai yewowo emonu viva wowo nzambe alingi bongo emonu viva wowo mokili makalama wowo emonu viva wowo nzambe alingi bongo ngai wana nazali kobelela motote azali ndeko ya mola ngai okozela se mokolo nakowa oyo kolakisa nde misolo lisumu ezali kowaki bandeko soki bosalisi ntango naza vivant okozela se mokolo nakokaco oyo kolakisa ya mindu bozwi bandeko nyonso bokosala nsima liwa nga nakoyeba nie wana molimo na ngai sesunge pa mokili nga emoni vivant nakosala bien mabe ezali wapi bapani ya pesa soko bolakisi ngai koloba misi okozela se mokolo yango oya koloba bilobaloba na meta lopitalo ata asipilini oyo ya pamba emonani te kasi mokolo ya liwa ekomi nde ya concurrence lokuta ya mongo ekotambolaka moto te mapeka bomolanganisani ye liwa ezali seko ya bamola kabaka na droite na gauche emona te tika kobekaka ndetemo soki osalisi nde moto ozali nde kolonani ye soko esalisekale ozala te mokolo nakowa basi okosani nakoyeba na ngai te bamongo nyonso ezaki wapi kala wana ekobima kaka ntama kopanza matanga emonu viva mokili makalama emonu viva nzambe alingi salisa ngai ntango nazali na bomoi kozela te nakufa bongo ya kokuta ngai wana ngai na sanduku nakoyeba na ngai emonu viva emonu viva mokili makalama emonu viva nzambe alingi bongo ata mokundi ngai pembeni ya mapata nakoyeba na ngai ata na sanduku ya wolo mpe palata ngai kututi na kwani wowo salisa ngai etango nazali kopema ekosala ngai bien wowo suna ngai etango nazali kopema okozwa litomba epai ya nzakoma emonu viva mokili makalama emonu viva nzambe alingi
kosala simali wana nga nakoyeba rien wana molimo na ngai esi ezongi epa mokili na nga emono vivant ekosala bien mabe ezali wapi bapangi ya vesa soko bolakisi ngai koloba misi bokozela se mokolo yango oya koloba bilobaloba na mbeto ya lopitalo ata asipilini oyo ya pamba emonani te kasi mokolo ya liwa ekomi nde ya concurrence lokuta ya mongo ekotombolaka moto te bameka bongo akanisani liwa ezali sembo ya bamola kabaka na droite na gauche emona te tika kobekaka ndetemo soki osalisi nde moto ozali nde kolonadi ye lisumu te soko oyo osalisinga lelo kozela te mokolo nakowao maso yo kosalani ye nakoyeba na ngai te bambongo nyonso ezalaki wapi kala wana ekobima kaka ntango akopanza matanga mawa emonu viva mokili makala mawa emonu viva nzambe alingi bongo salisa ngai etango nazali na bomoi kozela te nakufa bongo ya kokunda ngai wana ngai na sanduku nakoyeba na ngai ye emonu viva emonu viva mokili makala mawa emonu viva nzambe alingi bongo ata bokundi ngai pembeni ya mapata nakoyeba na ngai ye ata na sanduku ya wolo mpe palata ngai kututi na kwani salisanga Ouais, bonsoir papa, Serge. Voilà, bon, merci tout d'abord. Nabino Pandi Sangonde Botunanga, question Batobe Botunanga. Nous avons vraiment la délégation Oyo et Kendaki Lufu. Parmi les journalistes, Topé Pandi Samba chroniqueur, Ganazaki Nakat, Nena Kendaki. Donc voilà, exactement que nous on a écouté on a Lufu na Ripente, mais na Kendaki depuis awa tozwa kitolongwa ki awa lundi na tongo ndi tokomi kuna et puis voilà. Donc bokomi na Lufu. Bokutaki déjà corps et komaki ou bien bozelaki yango lisusu. Non, normalement tant to komaki biso to lalaki. Bango à partir de 18h na bango kuna ya lundi balongwaki. Tant ba yokuta biso na Lufu. Ba komaki na Lufu ba 8h. Ba koma Lufu ba 8h biso tozalaki déjà wana. Alors, et là ça biso moins difficulté zaki à partir na bango kuna. Tellement Mireille Sazaki artiste ayebani donc libéra ke bembe na ebongote po ba mikande sala bata aner bata ya santé bata ndenge na ndenge yango wana ezwaki biso temps kolandela ba mikanda kuna basa ba photocopie balandela yango ezwaki biso mwa temps kuna mais tant to longwe kuna to ye na Lufu na ngamu na biso ya Congo ndezaki na facilité to sololaki tellement ba mikande zaki déjà ba to délégation to zalaki wana to yebani ba mikonzi wana nde permetaki biso ba libérer biso na facilité. Donc voilà. Voilà, tolongwa ki Lufu ba 13h30. Tolongwa 13h30. Vraiment, tolongwa to comme ça avant. Difficulté zaki nzela pe zaki moi mobulu, ba nzela kota matadi kibala wana ndera. Donc nzela zaki bien te. Nzela zaki bien te. Yango sala ki biso que non to umela na nzela mais so que zaki bon. Oui, délégation eutaka ngola o bayaki na corps. Délégation bango na grand frère ya Mireille Yemoko. Faut être honnête mais et simba qui te doba bango to louer bango mutuka o ya bango bo bakoti tant biso to komi na Kasangulu bango bazaki na Kisantu. Donc to mona ki to sela bango lingo sala mabete po corps fallait ya kotana et ya na mort donc yango wana. Ndenge boye mobali pa ye. Bon, mobali a été mais tout ça qui na communication na etonde ko solo là. Donc yebe ba panza matanga kuna donc moi aya izaki mais tout ça qui en communication biso na yetant tozoya à partir de Lufu ndeko benga biso azolandela mais e ba condamner pe mobali pas sala pe moi asali pe moi fort par rapport à ndenge zalaka asali be fort mobali peut contribuer selon ba source d'information au tozui kuna mobali pas contribuer qui a contribué qui na liwa ya moi sinaye a contribué qui.
Donc voilà, et puis ba comédien au Angola, basaki matintani, basaki matintani neza la po ba le ba kunda, ba ça l'effort corps ya ninga na bango et ou Angola et ya. Bon, boyebi moi ba mes ententes ezala ki par rapport ya mobali nde bando lo bela mobali keno mobali bo. Yango wana mobali abi amone moyen roye ezate mais azana biso ensemble. Moi si na ye kokunda ma ayatikali kuna famille moi si basukoli ete andimi na ye vraiment. Ah bon, na ebité wana siko eza ko engager mais par rapport na ndenge ayesi biso keno moi ba difficulté o ezali faut ba panda pe matanga partir kuna. Donc yango wana sali keno pe moi raison et sali keno atikala même par rapport à moyen financièrement je pense à contribuer qui peut corps longa kuna ya. Message à suka nini o ye ayebisi bino ayebisi famille. Bon message à suka popo kabona na papa Blanchard. Bon wana peut-être à solo na papa ba miraye ça yé moko parce que biso en tant que délégation to longa to kendaki kuna eloko ya biso ka yango wana donc atikali ba raison faut ba panda pe matanga kuna yango sali keno atikala donc c'est un peu ça. Après matanga akoki koya. Bon là je ne sais pas wana vraiment na ebité. Nangana tuna jeunesse famille ya mobali yakina bango bien bango kuna basaka na Luanda ba panza matanga ka kuna na Luanda. En tout cas na ba famille ezala ya mobali ezala ya Mira to monika grand frère ya Mira Yesa o aliboso na mwana na ye ba na mwana na ye bazana nzela ba tomso comme na Kasangulu bango bazali na Kisantu. Famille mobali eti. Donc famille mobali ezate to famille mwasika ya ba Mira ye moko to moni. Famille mobali pe na Kishasa pa bazala rata moko te. Ba wala na oyeba te mais aza congolais famille kozanga te famille ezala. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci. Mbote maman. Mbote papa. Loba mo makasi maman teni. Tomoni awa na mort ya cinquantenaire pour accompagner ko yamba plutôt corps ya Mira Yesa oyo uti libanda na Angola tant que moto duvaki na ba comédien ozalaka na ba comédien certainement mobali na yo pe azangaka te ko se retrouver na milieu ya oya kufi lelo yango pe pesaka o possibilité yo yeba ba sentiment ni yokoza na ngoto ba émotion ni yokoza na ngoto tango aprenaki pe na ndenge corps ekomi. Donc en fait on a bande koloba yango te na kuti na morgue vraiment na mona bolingo émotion ça na mona bolingo ba comédien ils sont là nombreux et puis bah on là vraiment et ça li passe makasi de l'andima qui te que on en kuta les ala bon donc c'est ça quoi tous en cinquantenaire n'est qui Mira ça de son vivant bazaki trop muto dans zakinae et le Mira ça n'est plus mais bolingo ça na ba comédien pourquoi passer to comme depuis 17 mais corps à 21h la patience ni tozu to benga bazan to oko imaginer bazati na Kasangulu donc tous qui vont passer à cause là quand il y a un bazon ba bimisa pe kota na mort. Est-ce que vous avez ba souvenir ya Mira Yesa? Oui na ba souvenir ne ya kozala na ye ko jouer na ye ko solo na ye yango wana nda kuna une fois donc voilà. Est-ce que azanga mabenga azamuntu oui azamuntu non natika peut être bakuna ete azamuntu donc bazana ba caractère na quoi donc vraiment na CP na ba comédien o ba CP na ndekula ba Yannick yo ba souvenir ni ozana na Mira Yesa ba souvenir c'est belé parce que c'est un serre-moi qui bien pendant ngai donc ngana tout ça qui vraiment balabala moko tout ça qui na farage donc ngana ça qui na 12 on ba ça qui na ba vie mugondo ba vie nzambala de ba sec ba ça qui vraiment donc en tout cas souvent on nous répété par papa sia tout là nga zaki souvent na bango nyonso wana na zaki na mama na biso Mira Yesa ti donc ba nepe kolinganga mingi azeso abengi nga yo tando benga ngai mwana yaka dadi abisete yoso benge mwana ndenge benga ngai fils na banda mama wana kala na ye mo ba comédie wana to banda da ko sala ngo souvenir ezebele souvenir o mama markanga tonga bandi koteka ba poisson na ye bandi koteka po batimi ba yebite mama Mira bando teka ba poisson bando teka mo ba poisson na kwa Lubumbashi wana donc nazaka vraiment en tout cas na rolo bongo na TV nazaka vraiment bati mama benganga Yannick yaka ndeni vandao oui da bande ko lia vraiment
ya zendo kaba ukutama bete ya bande ko kaba soki oyebi ye ofandi na yeboye donc so je na problème lo baki yo mutu na ya ndo ba vérité so lo bino vérité ba bosa ina yango kokwa te tikala mutu na do vivre lo ko na mama so Gabriel do lo ba vérité boyimba moko ba bosa ina yango donc ninga zalaki en tout cas ba souvenirs est belé vraiment. Après boyo tu na ba question bête to sepe na ngote batu bazaki depuis 11h 12h tisiko moi même sous caméra mais la bilo c'est pas caméra venir le organisation bobanda kuna tikoko makawa en tout cas on est ensemble souci na biso ezalaki tozala ensemble ya malamu aya kundama malamu donc souci na biso yango wana c'est une famille ba problème ezanga te mais ezala libota na ba moma boende omonaka moni batu nyonso baza ezaka ba artiste rara donc c'est comme ça ba problème ezanga te mais on est humain voilà lelo tolela ya na kimia so tamboli omonaka ba artiste bina ba mobiliser donc tozawa na ti to kunda mambo eleka bien donc famille eza famille maele esa mama étoile non alina zonga kutu basala pina mwa lisanga bande kwa ngola basangiselanga mwa quelque chose navandaka na hotel bwe na mwa bwe oba oluka ona bima bwe groupe pene bande kwa ngola mwa mbongo mwa bilamba mwa pantalon en tout cas na zonga na sombe lorote nyonso bande kwa ngola ndi basangiselenga donc na musika na loba merci. Donc bande kwa ngola tous ensemble na bino mais d'accord tout monde a kuna ngola bayaki belé ba komina ya ngola kuna batonda ki mais pourquoi pas ba commencer ba tonde belé te oh baza mabanga baza muke papa kuna ngola ne to monaki na ngola ki to maki dérogation par comme oui parce que ebembe komi retard ebembe komi retard on a fait de notre mieux tozala awa ozomona donc ibemire sababa to basali nzela biso toza toyoleka na nzelo bango basali donc to tenir pe bandeko bayete rigueur parce que ebembe pe eye moi retard et biso to beto vanda jusqu'à ce que ya bandeko misusu bazongi parce que matangi continuer to vanda ti to exposer to ke ko enterrer matangi ezo continuer nango to éviter ka biloko o batu baye nalobi bango moko bazokotisa babiloko na bango famille bina tu arrosé là comme déjà au solo là to côte ça corps ouais ça va marmanzela c'est papa maintenant tu côte ça corps pour biso to vanda tu réfléchir lobi là on te ça pour se préparer pour réunion ça ma pour te ba funda ndeko en bonne effort papa il y a problème c'est ça réunion to rekutana en commun encore na famille to solo li mutazara d'abord il y a famille par après a comme il y a biso tu vas déjà réunion Zalaka. Donc encore est commis sur place. Demain on va encore se rencontrer pour tout le programme final.
Merci beaucoup. Hey! Assigne ma belle! Skelette et make-up! Ouais, ça va!